répandue de partout dans le monde. Donc vérité ou réalité dans l'église. Tozala kanabiso toujours terre à terre. Tozali lisusuna frère pense mata. Donc aye nenge tozala kana bémission na biso kobeta masolo ya nzambe pour que tolobela thème oyoyo yemoko azali ko annoncer yango tout à l'heure. Ce matin, tout se fait vraiment au risque ya roya na vérité ou réalité. Ndenge na ibisa bandeko yo moko annoncer biso thème ya émission ya lelo tokolobela ezani. Merci beaucoup pour la parole. D'abord, on a remercié les vrais chrétiens, les vrais disciples, nyonso partout au monde. On a pesi bino bambote mingi. Ndenge te bara toujours moyen kotanga ezate te otanga ta quelque batuna suka parce que vous êtes tellement ébélé, on vous aime beaucoup. Alors on a lelo to parler sur ndenge te bara toujours nous sommes là pour corriger les erreurs mususu ya mike oyo to utana ngo Babylone na bato mususu ke babima Babylone bazana ba confusion mususu. To parler lelo sur les sels de la terre. La carte n'a pas la lumière du monde. Pourquoi est-ce que tu parlais de la sel de la terre, la lumière du monde? Parce que Jésus-Christ nous a bien dit que Ezali fait. Ezali que nous allons devenir les sels de la terre, nous allons devenir la lumière du monde, mais elle dit clairement que vous êtes. Nous sommes Babylone. Nous qui sommes des vrais disciples, nous sommes les sels de la terre et la lumière du monde. Il y a un peu tu vas expliquer. Il faut faire très attention à Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion. Ce qu'on comprend directement aux à côté. Parce que pourquoi pas le bail que vous êtes les sels de la terre et la lumière de la terre? Vous êtes les sels de la terre et la lumière du monde. Ça a une explication. Donc, il y a un parler un peu tout au long, il y a une émission à Bisso et à Lelo. Ok. Déjà, vous comprendre, Ndenge Frère Pense Mata a annoncé thème na Bisso, na ba parole introductive, le rôle la vérité ou réalité dans l'église. Tozara na Bisso terre à terre. Toza sikoyo kopesa invité na Bisso, nzela ya kofungula Bible. À l'exabiso ba vérité biblique conformément na sujet au toza kolobela et toko pomper ba question ndenge kaka boye biezalaka pour que to kundola na muzindo nini oyo ezali ba réalité oyo elingi ekotisa bana nzambe na bulu yeke. Bandeko ndenge tolobaka toujours nyonso oyo tolobaka eza vérifier na kati ya Bible. Parce que jamais on peut prêcher sans tout ça la référence dans la Bible. On a à côté, on a comme le batata passé ou basala kaba livre ou batek la kaba. Mais nous, nous avons un livre tête on a la Bible kaka. Notre référence est à la Bible. D'ailleurs, moi tout tanga na Matthieu 5, tu bandi na 13. De kofuti na ko tanga la biso. Matthieu chapitre 5, Tobandi na verset 13. Vous êtes les sels de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Totangi, les deux versets 13 à 14. Merci Ndeko Fortune pour la lecture. Ndeko Fortune à Tangi. Awa tomoni clairement, Jésus-Christ a parlé na ba disciple na ye. A parlé na ba disciple na ye. Que vous êtes, abi vous êtes. Ndenge na lobaka toujours Bible faut tangango lokola Bible dans l'esprit. Kotangango jamais lo ba kalao kwaku Tintin au Congo yangote.
Parce que ah, Babi, vous êtes le sel de la terre. Est-ce que tu es le sel de la terre? Babi, c'est que vous allez devenir plus tard. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Mais quelle confusion. Parce que Jésus-Christ, c'est Yémoko Najan. Najan, oui, tu as le bas qui a ça. Lumière, la lumière du monde. Comment est-ce que nous aussi nous sommes la lumière du monde? Non, mais ça c'est une confusion. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ nous a dit? Il est le chemin, la vie et la vérité. C'est lui qui nous montre les chemins. De partout où Jésus-Christ est allé, biso siko ya yé, tokolandaka ka ndenge nzela, tokolandaka na empreinte ya Jésus-Christ. Tit ezali wana ndenge tolobi, faut un véritable chrétien. Oh, mingi na linga ko utiliser comme chrétien parce que ndeko dit il a l'accès biso qui faut utiliser la mingi ba disciple parce que tout le monde est chrétien. Même l'homme Matia des chrétiens. Oui, Rasson est chrétien. Jibem Pia est chrétien. Tout le monde est chrétien. Or, nous tous sommes disciples. Partant la définition un mot chrétien, tu dis que comme Christ. C'est comme tout le temps à l'objet à chrétien, tant que ça là le rôle à Christ. Donc, à chrétien. Si quoi, n'andenge ya qui chrétien, ezali na biso ba disciple, tu peux utiliser ce combo normalement. Parce que il y a une confusion totale. Parce que là, moutou assemblé la gâté, azana est chrétien, na kimbangise, aza chrétien. Alors, na chrétien kimbangise, chrétien catholique, chrétien protestant. Ah, nous sommes là. Dans le président, bazaba chrétien. Or, boebi misala basalaka. Yangwana mingi tu utilises ba disciple. Na biso toza ba disciple de Jésus-Christ. Nous devrons suivre les empreintes de Jésus. Yangwana Jésus biaza le chemin, la vie et la vérité. Pourquoi? Parce que le colaza la lumière du monde est Jésus-Christ. Biso pe ba disciple na ye, toza la lumière du monde. Yango to ko expliquer plus tard, to ko expliquer. Toujours dans la borne, celle de la terre. Babi toza celle de la terre. Ce que mon terme moko balobeli na Bible. Neti mungwa. Pozo onka likolo te ezanatina. Ce qu'il faut que Lucas origine ya celle. Origine ya celle dans la Bible ezanini, tina nango ezanini. Pour mieux comprendre parce que Jésus-Christ ne peut jamais kobimisa terme ezala sans signification, impossible. Ils ont toujours la signification. Et puis, ils ont fait parce que vous n'allez pas devenir, mais vous êtes. Donc, comme nous sommes les disciples, nous sommes les sels de la terre. Maintenant, Tina ya sel les anini. Pourquoi que na Babylone, que nous sommes les sels de la terre, la lumière du monde. Et ceux qui n'ont pas, mais est-ce que pensez que ceux qui ont, et ceux qui ont été. Et ceux qui ont été, le photo kende, c'est qu'on lenge Paul à lobby. On est pris dans le temps, il y a mille qui toujours. Nous sommes maintenant dans le temps où il y a Mikoua. Où il faut que Dinda, na katia be critique, que Lucas, siko que terre, moi, la kisini. Yango siko to que no tala siko yo, malamu na Lévitique, terme ya Mungu wango la kisini. Lévitique chapitre 2. Verset 13, Bible et Yebisibiso Boé. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes et tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. En tout cas, Oyo Ezali, deuxième passage de Pense à Pessi na émission na Bisso. Bino bandeko boza kolanda biso toza vraiment kotike la ndeko pense tant à expliquer biso mungwa yango vraiment par rapport ya biso ba chrétien ndenga lobby que tozali mungwa ya mokili maloba toyeba mungwa totiaka na biloko ndenge nini biso ba chrétien to zala lisusu mungwa ndeko pense boza na maloba. Merci beaucoup Ndeko Fortune pour la lecture. Nakanisi bomoni na Lévitique 2 ototangi verset 13 ndeko ndeko atangi libiso tina ya sel ezalaki nini. Parce que tina ya sel na tango ya kala ezalaki ndenge ndeko atangi wana pona alliance. Or biso tozali susu
na alliance ya Kalate. Tous as dans l'alliance ya Moïse. Jésus-Christ a bien dit, Moïse parlait de lui. Maintenant, c'est le kokoti sabiso en alliance avec lui-même Jésus-Christ. Celle sikoyo ndenge boyebi na ndenge ya sel naturel boye. Tina nango ezanini. Tina nango ndenge basala sel kala na kala frigo ezalaki te. Frigo ezalaki te, sel tina nango ezalaki pona ko conserver ba nourriture ebe bate. Tina sel ezanini pona ko pesa goût na ba biloko. Alors, ndenge tozali boye, tu peux te dire que ozali sel. Est-ce que sel wana ezokokisa oyo Bible lobi qui est en alliance avec Jésus-Christ? Est-ce que tu donnes le goût na babiloko? Est-ce que tu conserves la nourriture? Vous voyez clairement que notre nourriture c'est la parole de Dieu. Notre nourriture c'est Jésus-Christ, le pain du ciel. Est-ce que le pain du ciel est yango ndenge zawana? Vraiment na ndenge ya sel en tant que donc disciple ozoko kisa ba verset biblique ango pourtant que ozano en alliance avec Jésus-Christ c'était yeba que ozali sel était parce que tu ne peux pas donner le goût okopé ça jamais goût na biloko okopé ça jamais goût na biloko o ndenge tozo ba oyo eza na ndenge ya naturel mais ce qui est spirituellement yoza disciple, ti osa disciple wana, tango ozo se retrouver devant place goût ezate. Est-ce que tu donnes le goût? Si vous pense, c'est vrai, totangi ma promis oyo pesi ba verset nga mutu na uti koloba yango, mais naza vraiment na posa o kita à terre ndenge émission na biso ezali vérité ou réalité dans l'église. Donc cela veut dire mais kako ça la parallélisme ya ba vérité o totangi na ba réalité eza sur terrain. Cela veut dire au pesa biso na exemple moko pratique na vie na biso ba na nzambe lo lenge nini mutaro koyeba ke azali ko pesa goûter to azali ko pesa goût ndenge tem na biso ezali chrétien celle de la terre. Tozo kitaka malembe ndenge tulobaki parce que tozo kota na kati ya muzindo pona ko découvrir d'abord que origine ya sel. Alors tomoni origine ya sel malamu abino moko bomoni ya faut ozala en alliance avec Nzambe. Tant que vous êtes disciple, ce que vous êtes en alliance avec Jésus-Christ, c'était bossa nayo, nano comme disciple. Alors, si koyo biso tozaba disciple, faut que de partout na mokili pour gagner ba âme. Maintenant pour gagner ba âme, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut donner le goût na ba âme wana. Faut conserver si koyo ba nourriture, il faut conserver ce qu'on nourriture. Est-ce que tu conserves la nourriture? Est-ce que tu conserves la parole de Dieu? Pour conserver nourriture yango ndenge yango siko to koti na muzindo wana parce que nourriture déjà to comprendre que ça maloba na nzambe to koti na muzindo wana siko ya sel to kende kota la référence mususu oyo ba ndenge balubike oyo biso tozali na mokili awa parce que toi tu peux te dire que ngai naza disciple oui mais oza disciple ti oza disciple mais oza na origine au place yo uti boyebi bino ba vrai disciple oza wana to uta na éternité nous venons na éternité ti toya awa toya pour un temps nzamba pesa biso délai oye moko ayebi soki ekoki fo ozonga place oyo uta siko tango toya awa tozali lokola ba ambassadeur sur cette terre tozali ba ambassadeur tango yo ozali ambassadeur faut que salela maintenant mibeko ya mboka oyo place yo uti comme nous venons de l'éternité de Dieu. Nous venons du ciel, nous rentrerons au ciel après avoir kolonga examen autozana ngo sur cette terre. Yango wana tant que yo ozana yo sel te, jamais okozonga place yo uta parce que ti ozawana ozopesa goûter en tant qu'ambassadeur pour Christ sur cette terre. Tu dois donner le goût. Place bato bazaki na goûter. Il faut y asiko kopesa goût. Boyebi siko ndenge histoire Élisée. Boyebi ba histoire moi Élisée. Qu'est-ce que Élisée a ça là? Après ba maudit qui maille à Jéricho. Na Josué. Qu'est-ce que Élie a fait? Élie a utilisé qui les sel. Akinde na source a utilisé les sel.
Wana yo zomonango physiquement, mais spirituellement c'est quoi? Donc un enfant de Dieu faut appeler ça goût. Goût ya kopesa eza nini? Il faut aller partout au monde kopesa goût na ba oyo bazana yango te. Batu tango bango pe bakoma ba disciple bakopesa goût aux autres. Do yango wana eza neti ozopesa goût sel tina nango eza kopesa goût na biloko. Soki sel eza te na biloko jamais kozana goût eza impossible. Donc boko boyebi. Alors ndaoke la kafuma bato ba diabétique mawa oyo baliaka ba mungu ate wana vraiment eza mawa mais nzamba sunga bango de façon que bakoma kolia lokola biso ozolia avec goût nyonso ndenge eza wana. Alors biso ba chrétien lokola toza ba ambassadeur pour Christ sur cette terre, nous devrons donner le goût au monde. Donc wana sikoyo ezali le sel de la terre. Yesu asuki wana te alubika ate ke boza sel de la terre. Alubi aussi boza la lumière du monde. Yesu asuki wana te ndenge telobi. Donc asuki te na sel de la terre. Alubi sou vous êtes la lumière du monde. Maintenant, boyebi clairement lumière et la kisinini. Boyebi clairement lumière et la kisinini. Ndenge telobaka toujours ba réponse nyonso ezalaka na kati ya Bible. Parce que tango basalaki mokili, boyebi clairement la terre était informe et vide. Siko lumière yaki kan. Ba place wana siko que faut nous découvrir siko yo que lumière la kisinini. Lumière la kisinini. Na yango na to keina Genèse wana Genèse 1. Tu nous découvrir siko yo ba bloko luminaire wana la kisinini. Ngana za kotanga kona sunga na lecture Genèse 1. Genèse 1. Genèse chapitre 1 verset 14, je lis au nom de Jésus, la Bible dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Bande konans nakanisi boyoki lecture alondege ezali. Ce qui mutu atangi yango lokola kwaku kalao a comprendre te a koleka likolo. Maintenant, nous voulons comprendre maintenant tina ya lumière. Pourquoi est-ce que lumière il fallait tina ya lumière? Pourquoi est-ce que lumière ezalaki wana? Ndeka otanga biso malembe, nous allons soutirer quelque chose na kati wana. OK, na continuer verset 15. Non, na 14 toujours. Dieu dit qu'il y ait des lumières dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Bandeko ndenge ndeko fortune atangi verset wana sote bito kende mbangu wana tokozonga na Babylone ndenge ezali ke bato batanga ba journaux bakalao bakwaku yango te tokende malembe parce que tokosoutirer quelque chose peut-être bosa attention te yango tokosoutirer na likambo ya lumière pour tokota maintenant na profondeur. OK. Tobandeli verset 14 vraiment si quand on pense à lingi to bimisa ba vérité biblique. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. On a point à liboso. Oui. Pour séparer les jours d'avec la nuit. Tosuki wana. Tokangi loko moko luminaire pourquoi? Pour séparer. Donc, on séparer les jours et la nuit. Donc, on séparer jour et nuit. Et là, quand on va kanga yango wana séparer. Lumière tina nango eza ko séparer. Donc, jour et nuit. Donc, nuit eza ténèbres na jour. Biso mo boyebi clairement biso ba disciple toza ba enfant ya jour. Toza ba tu ya ténèbres te. Toza siko ya na lingala. Toza la première loko balibi clairement séparé. On se séparer lumière na jour. Ndeko tokoba séparé. OK. Que ce soit des signes pour marquer les époques. Donc tosuki wana bandeko na si beaucoup comprendre siko que Bible ezali kwa kute kalaote. Ezali qui séparer siko a babike marquer les époques. Pour marquer les époques, tu as un verset biblique, yo za chrétien. Oui, on a za chrétien.
ça va. Ça la vrai chrétien pour qu'on ait des disciples, parce que tout le monde est chrétien. Tant yo za disciple, est-ce que on marque, aux marqué époque na yo oyo zali, Etienne a marqué que batu nyonso baza na Bible ba marqué époque na bango. En commençant par Jésus-Christ, tokotanga. Comment est-ce qu'il a marqué son époque? Paul ba marqué l'époque na bango wana. Place oyo zali, on a fait na njili, na fait na masina, na fait na monga fula. Est-ce que vous avez marqué l'époque wana? Ou bien, c'est comme si vous avez un njili, mais c'est comme si vous avez un njili. Personne ne te connaît. Tu ne prêches même pas la parole de Dieu. Tu ne défends même pas Jésus-Christ. Est-ce que tu marques ton époque? Tu peux expliquer. On a deuxième point. Mon premier point, c'est qui séparer jour la ténèbre. Deuxième point, c'est marquer ton époque. Ok. Lumière toujours, voilà. Pour marquer les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Neko, troisième, pour éclairer. Pour éclairer. Vous avez une place toutes les réponses du monde. Chaque fois que vous avez un problème, vous n'avez pas engagé. Vous avez un problème, vous avez un livre, livre, mon docteur, mon abimisa, vous avez une solution. Nous parlons de la lumière. Est-ce que vous avez makambo te otanga? Tina ya lumière ezanini. Yoko ba ki oza lumière si nango, mais awa tozo mona ezanini. Lumière eza d'abord pour nako séparer jour na nuit. O séparer yango. Lumière eza pour nako marquer époque. Lumière eza pour nako marquer époque. Lumière eza pour nako éclairer. Bandeko langa tona 3 points wana oyo ya lumière. Est-ce que maintenant toi chrétien, on a tika Babylone, na ensemble à solo. Pour ensemble à solo, est-ce que vous avez la lumière du monde? Est-ce que vous séparez jour na nuit? Est-ce que vous séparez ba œuvre ya ténèbres, na ba œuvre ya jour? Pour biso ta bata ténèbres té. Biso ta bata ténèbres té. Est-ce que vous avez marqué époque na yo, place yo zali, au salanzambe, mais faut marquer époque. Habiter aux la star, Jésus-Christ a la star, Jésus-Christ a marqué époque. Si on a point on a remarqué époque, ce qui n'est frère en Christ, au bali sœur moko ya kitoko vraiment pour sali mariage religieux, au marqué époque na yote. Non, on a remarqué époque parce que d'abord ceux qui un vrai disciple, à quoi on sala mariage religieux. Mariage ezali oyo basali na famille, mariage ali kambo familial donc ba parents, les deux parents wana soki baza vivant ba accepter que yo mobali ozwa mwana na bango donc yo okoma kokonza mwana na bango eza déjà mariage soki bongo sala fête na bino bwana mbongo na bino mutape kisabino te mais bokende te na l'église ndenge zake bake bénir et loko eza déjà béni par Nzambe mariage eza déjà béni par Nzambe. Comment est-ce que yo tata pasteur OK ne suis que bénir mariage à bateau? Comment est-ce que tu peux bénir une bénédiction? Voilà, c'est juste parenthèse pour que tu côté vraiment n'enge bandeko balingaka na vérité ou réalité dans l'église cause à la terre à terre ne pense au lobeli ko marquer ba époque ngana soulever exemple oyo nakangi parenthèse ko boyi yango yebisa biso par rapport ya matéa o memeli ban na Nzambe l'émission na biso comment un chrétien a compris qu'on marqué époque naïe parce que le que Jésus-Christ a marqué qui époque naïe, Étienne a marqué qui époque naïe, biso sikoyo lelo yo loko la ba na Nzambe, ma frère na ba sœur en Christ, nini autre pour qui ko sala pour que to marqué ba époque na biso auto zali. To tanga d'abord ya marqué l'époque comme on insisté na ngoto ke d'abord yeko la Jésus-Christ wana to ke na Matthieu 4. Matthieu 4, tu comprends 12. Matthieu 4, tu comprends 12. Tu comprends d'abord qu'est-ce qui s'est passé pour Jésus-Christ. Matthieu chapitre 4, verset 12. Tu comprends 12. La bande lecture Bible et ici Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint de Méré
à Capernaum, situé près de la mer dans les territoires de Zaboulon de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Les peuples de Zaboulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et dans la Galilée des Gentils. Verset 16, ces peuples assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Ah, ndeko wana eza français facile yo tangi. Les peuples étaient assis wapi dans les ténèbres. Maintenant ba moni nini lumière. Est-ce que lumière va moni a muinda? Muinda te eza Jésus-Christ. Okay. Donc c'est simple que ça. Ti eza wana ndenge na lobaki yo ofandi na njili, yo ofandi na masina Gombe. Est-ce que pour batu wana ya Gombe baza dans les ténèbres? Maintenant yo lumière, est-ce que bakomona lumière na yo? Yesu amaka ki époque na mboka balobela yango pe akokisa yango bo yo sikoyo na biso na exemple moko pratique lumière yango ba mona ngo to tambola na ba torche na ba mine na pétrole ou comment lumière yango si tu as vraiment na terrain ya ba réalité ezali nini ndenge te lobaki liboso lumière ezali yo mwana nzambe né de nouveau faut sala nini ba do o nyonso nzambe apesi yo ba parole de Dieu, parole à Nzambe, parole du Saint-Esprit, biloko nyonso azo rappeler parce que Saint-Esprit ko rappeler de ce que Jésus-Christ a dit. Mais dans yo kozwa yango on ko mettre yango en pratique ko talisa bande kono parce que dit na biso ba chrétien zaka pour gagner les âmes. Si ko gagner âme ngo tant que aux lumière te ko gagner âme te parce que qui ok place ya ténèbres faut éclairer sikoyo, faut éclairer siko ténèbres wana. Kendeka na place ya molili wena zamba zwa bougie ya pamba kendeka atana bougie oko éclairer place yo zali wana tout le monde peut te voir là-bas. Na pesi exemple, beaucoup de faux chrétiens sont des MPC. Vous êtes des MPC pourquoi? Boyebi a Kinshasa place tozali. So kena bandako eza ba toilette ya mobulu, bonomoko ba toilette ya simandako. Tout le monde te kota yango. Tango yo ke wana ezaka molili toujours. Mais dès que yo koti jamais yo koti na kati ya molili osani no pelisa torche opelisa mwinda opelisa eloko moko comme ça ya lumière dès que yo zo pelisa lumière boyebi réaction ba PC va on sauter même PC yo zaki na kati ya ténèbres ba il yo lumière comment est-ce qu'il faut qu'il ma lumière donc ba chrétien ce que baza ba PC pourquoi parce que ba lingi lumière te or biso ndenge toza boye nous sommes la lumière. Maintenant, il faut éclairer place aux aïe molili. Pour qui n'est pas la molili? Dengena lobaka toujours qui c'est la grande poubelle na mokili. Donc tous les faux passeurs boyebi, tous les bachibichop, tous les faux bah c'est tout faka na Kinshasa. Na monde entier ba faux baleki à Kinshasa. Maintenant les PO tozali awa avec la petite lumière, nous devons éclairer ténèbres et zanakine parce que trop c'est trop. Donc bande kona biso même na kati ya Babylone ba comment osala makambo plus que même Babylone yango wana. Donc yango wana biso na lumière na biso o tozali o tokozala te parce que toza déjà lumière biso to bongola motema ya solo. Donc faut to apporter sikoyo lumière na ténèbres wana. Yango bit na biso wana yali ke o apporter tango ozo apporter ozo marquer l'époque non ndenge to biloko la Jésus-Christ awa amaka ki époque na ville moko songolo alors yo pe lokola oza na ville de Kinshasa za munene okoza la ke tie Anjili oko marquer l'époque non Anjili bako lobela yo ki ndeko wana blague te côté wana o même là mapamba te parce que na vraiment bongola motema wana mais est-ce que balobela yo ba camarade no oyo zana bango wana est-ce que bozala kaka est-ce que babongola motema mais comment babongola motema te yo zara ba camarade na bango siko ozo te que lumière na yo et je sale loko moko te na ténèbres et je sale loko moko te donc pour dire que tango yo okomaka na kati na bango donc tu te transformes en ténèbres. Alors il faut revoir maintenant que combo ya lumière, c'est-à-dire que aux lumière te
wana ezalaki marqué l'époque eza sikoyo ko séparer ténèbres na jour. Bien aimé, soko bongoli motema okoyeba eloko oyo eza masumu, okoyeba eloko oyo eza masumu te. Parce que le Saint-Esprit en toi va te rappeler de tout ce que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ a dit que c'est la masumu. Mais comment le chrétien, un chrétien, azo sala masumu, soi-disant azo ebate aza ignorant? Non, c'est un mensonge. Parce que les locaux ont un rendez-vous. Comme à Kinshasa ici, il y a trop de belles filles à Kinshasa. La capitale des belles filles du monde, c'est à Kinshasa. Pourquoi il y a de belles filles? Beaucoup net na hôtel. Tango bozo na hôtel, bo sala rendez-vous. Que olingi mutu, bo sali rendez-vous. Bo yokani na hôtel, que te kuta net na hôtel Béatrice, pour la hôtel étoilé, là hôtel Béatrice. Une nini hôtel moko oiza na commune ya Gombe. Hôtel moko ya malamu. Au sali rendez-vous par exemple na hôtel Béatrice. Moi si pe aye bo kutani bozoko tati bo koti na chambre. Mais est-ce que yoko lobango eza accidenté? Est-ce que même la porte de la chambre où Jésus-Christ a rappelé au thé que non, on a l'impudicité? Mais n'est-ce pas que l'esprit est bien disposé mais la chair est faible? Sikoyo balobi nini ba désir ya esprit faut dominer sikoyo ya la chair parce que chair ti ezawana elingana okaka kosala babuzoba sikoyo biso bato ya molimo to na Saint-Esprit faut faire asseoir la chair ce qui faire asseoir la chair te wana nde sikoyo okokoba noka na ba convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Je ne crois pas qu'un véritable chrétien a péché volontairement. Net n'a pas cet exemple, net ya rejoint moi si. D'abord, faut que linga moi si ango. O lingi yende na spécial exemple ti na hôtel wana. Est-ce que atana nzela Saint-Esprit ko rappeler au te que ozo sala masumu? Oui, tu peux aimer net bien ah ils a les bakou parce que la beauté de la fille m'a attiré. Oui, mais pour la combattre na action, est-ce que tout au long on a le Saint-Esprit ko rappeler au te? Saint-Esprit ko rappeler yo, ce ko comme une action, c'est que au sali yango nanko. Donc, les sumu yanko, est-ce que les ali pardonnables? Bien aimé, consulter Bible. Ce qu'on consulter Bible, on a moi mon boulot. Parce que c'est comme un chien à vomir biloko, pe à quel lien sous biloko wana. Et ça mon boulot pour toi. Donc, des véritables disciples, nous devons faire attention en ces temps tous ali. Tout la taille à souka. Alors, on a séparé les ténèbres et les jours. Boye bien au malamu. Pour séparer masumu na malamu. Or, balbinini, nous devons aimer les biens. Nous devons faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est nini, est faire ce qui est agréable, ce qui est bien, ce qui est parfait. C'est ça la volonté de Dieu. Au monde où on a les sumu, on a quatre mots la volonté de Dieu. Wana ndesikoyo les ténèbres dans les jours. Minga kolobezate boyebi bino moko bayo bana Saint-Esprit bayo bana Saint-Esprit te botanga beaucoup de versets bibliques au monde que Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Dieu exauce la prière du juste. Minga walwaka ba juste bazate soki ba juste bazate nzambe ya kozo banani Yesu tanga koya aya kozo banani na mokili soki juste azate. Comment est-ce que ba juste bazate sur cette terre wana? Sur cette terre où tozali ba juste bazala Mosco biso tout ça baji c'était ndengene. Oh nzambe a rejoint une église sans tache ni ride. Pas bablo comme abe na église ngo église ngo ce ça biso. Mais ce que yo soko za juste c'était ngana za juste. Moi je suis juste. Je te dis je suis juste. Donc ndenge ba Noé bazalaki je suis ndenge ba Paul bazalaki ndenge ba Pierre je suis ndenge wana. Yo soki okotele bla ka o juste ça la mokilité ozo comprendre dans la Bible était de ceux qui disent la mobilité, enlèvement peut que ça a maté. Wana siko yza les biens et les mal. Bah versets yza beaucoup de versets qui parlent du bien et du mal. Maintenant, teye siko yo na troisième point yza ko éclairer. Demande que pense mata na yebite ba propos na yo ezali dire ou comment eza na mutu ndenge azali ko digérer yango olobi ke ozali juste. Le rôle ba Noé, le rôle ba Paul, sikoyo
tolingi toyeba eloko nini mutu esali ke lelo kolandisama na mateya na ndenge expliquer ba chrétien bazali susu mungu ate po bapesa elenge na mokili bazali lisusu pour l'été pour que bangengisa bisika oyo mabe ezali eloko nini mamutu ezali à la base ya état ya ba chrétien lelo bazanga ba élément oyo ozui vraiment temps ya ko développer na ba émission na biso oyo. Merci beaucoup pour la question. Nakalisi soki toye awa lelo eza po ba chrétien wana bazala sauver bakoma ba véritable disciple parce que aujourd'hui les tata pasteurs ont transformé la parole. Donc ba kotisi yango ba faux enseignements na kati et ba kotisi yango ba lever na kati ba bongoli yango. Maintenant ole batu ba comprendre la parole de Dieu na kati ya muzindo na yango pe na bosolo na yango. Mais ezandengo te ba tata passer ba devia ba am nyonso sikoyo ba am wana ba koma lokola ke ba fanatique na bango oyo nyonso papa passer azoloba yango nde ba rotosa. Or suka ya papa pasteur na mutuna ye il voit que l'argent nous venons maintenant pour nous casser ba biloko wana nakanisi bolandi biso na bokebi nyonso ba chrétien ndenge boza wana. Yesu alobi clairement, vous êtes les sels de la terre et la lumière du monde. Balobite beaucoup zala, vous êtes. Bon, yango to expliquer yango bien awa. Les sels eza pona couper ça goût na biloko. Eza pona conserver la nourriture. Maintenant spirituellement boyebi yango. Est-ce que yo zo ko pesa ba goût na ba ama? Place ba amo baza perdu, baza na goûter. Bazane ti biloko moko sangu. Est-ce que yo ke ne pesa gu wana ke mungo pesi bango gu pe ba komi na gu? Est-ce que vous conservez la parole, la véritable nourriture? Tu conserves ça, tu conserves la véritable nourriture. Est-ce que vous allez lumière ndenge te expliquer awa? Est-ce que vous séparez d'abord les ténèbres et les jours? Au monde dans les ténèbres vous allez. Il faut qu'il y ait une séparation. Tout qui n'est tina dans les bandits la mokili. Ou t'as la commerce que mokili zaki formé. Mokili zaki informé. Et vide. Tina ni bachaki ba liminaire wana. Tout le monde est en bien pour nous séparer jour et la nuit. Donc séparer le bien et le mal. Est-ce que toi chrétien, tu le fais? Ce qui ressent la moté, yeba que tu pêches. Et ça yango mon côté parce que au col baké aux lumière yango est-ce que ont marqué époque surtout qu'on marqué époque yango batu balingaka parce que mutu kuta lingité ba za chrétien mutu kuta balingité ba kende église même dans na ba entreprise mutu ko ndima na yeke ke oyo sambelaka wapi non nga sambelaka na catholique mais tant on semble catholique on a facilement influencé ko kota ba franc-maçon wana ba loge po amatane ba grade mutu pona ko mata ba grade akosinya na ye amati ba grade mais tant on yana église wana akoyebisa binote bomula haki mapamboli menzoka nde azana loge moko na mokonzi na ye alingite ba yeba kuti ki aza chrétien alingi ko même bible te mais faut on marquer époque na yo. On marque époque comment parce que yo a lumière faut éclairer ténèbres. Tango lumière ils ont éclairé ténèbres. Bien aimé bakoye ba yo côté wana. On parlera de toi. On a parlé de Jésus-Christ, on a parlé de Paul partout dans les cas. Place nini, boye sanga place nini Paul à l'éca à marquer quelle époque te. Partout soit même kutu Paul kuta salamitoza kuta ta Enique Éthiopien. Enique Éthiopien tango azwa ki baptême. Philippe abungi na yake akendai ko marquer époque na mboka na ye na Éthiopie akitaki na la véritable parole wana zwaki tin Éthiopie akeko amemaki vraie parole en Éthiopie et Enique Éthiopie donc amemaki wana réveil en Éthiopie tisiko quelques membres bazali na pesa bino na émission passée oyo ba tribu ya Walomo oyo Toro azaki leader na bango alokamba balokamba azaki na 1930 mais Enique Éthiopien azalaki ba côté ba ibandile balan moko na ba Pierre et consort bozomo na siko a marquaki époque siko yo na commune oyo zali est-ce que tu marques l'époque
Tu marques l'époque. Pour que tu dois marquer l'époque dans Moussala tout ça. Pour comme je suis à Londres, je marque l'époque parce que Tinaza voilà les faux pasteurs vont vouloir venir. Pourquoi? Parce que je prêche la vérité. En prêchant la vérité, c'est ça marquer l'époque. Yo pe place yo zali ici marque une époque na yebi ba guerrier bazali à Kinshasa comme bandeko Fortune bandeko Blaise boza ebele bandeko Trésor ebele bandeko Médard ba guerrier bazali. Mais nous devons continuer avec ça parce que Kinshasa il a plus de 15 millions d'habitants. Il faut ba guerrier bazala pe ebele. Donc yo siko biso to yé pona yo siko yo chrétien oyo nanu o comprendre te koza lumière na yo tata passer à kosa yote sala nyonso de façon que o quitter l'église wana le kuta wana bazoko sabino wana. C'est pas à tout moment qu'on doit dénoncer des mukuna des guégués et comme ça. Combien de fois on les a donnés ça pour comprendre des cas. Jamais ba relaxa bino la vraie parole na muzindo, impossible. Parce que ti bazana ba dit que soit l'accepter nos vraies paroles. Dès que tu as l'accepter vraies paroles, ne y a pas sauvé. Azane charlatan qu'on a ramassé batikile mpungu à travers pratique mpungu. Tout qu'on dira qu'on dénoncer à tout moment. Et bobo que la biso pe mawa. Qu'on dénoncer on peut faire la que moi ça besoin comprendre, besoin quitter l'église wana, qui boké n'a pas guégué, qui église des personnes. Qui guégué kangi église. Boké pe mukuna na église na que non boké même s'il faut même donc bien aimé, vous m'habitez comme avec extrémiste, ce qui est en dégaine. Mais vous devez quand même nous comprendre. On vous prêche la vérité. Une vérité gratuite. On n'a pas besoin de votre argent. Mais là-bas, on a besoin de votre argent, de 10 000 offrandes. Dans un siècle, vous m'avez parlé de 10 000 offrandes. Jésus-Christ s'est accompli ça, nous, c'est la croix. Vous comprenez la Bible. Le yangwana bino bozali nano lumière te bino bozali nano le sel de la terre te bo sala nyonso bo koma yango parce que soki okomi yango te okozala d'abord sauvé te parce que c'est un fait oko devenir te mais okozala yango bo yo ozana na makambo yango te na ba oyo bayebaki te na kanisi bo comprendre ndenge to expliquer yo moko pe à la maison. Continuez dans la référence et belé. Si tout ce que tu as mikanda ni so Paul aloba, Paul a parlé sur ba œuvre à ténèbres et belé. Tu botangi ba livre Paul ni so mona ba œuvre à ténèbres et belé. Les copains te limite sungana rapidement na shit ya ba question na biso beaucoup plus na ba ka o toza kokuta nango lelo. Opesa biso ba courte réponse. Yo koyebisa biso moi si oyo baza kofanda ndako na mobali moko oui babala na te à cause peut-être pour na besoin ya mukanda to pour na difficulté moko boye bon to fanda kaka baza lumière ou pas sunga biso kaka na oui ou non ngana soulevera ba point oui baza lumière te bazo vivre na kati ya illégalité devant Dieu même devant l'État sikoyo frère na sœur oyo balingani makasi après doté déjà na ba culture na biso tozalaka na ba bien doto ba sombi déjà banzunga ma famille ba biloko bazo bongama ba yebani vraiment que oyo penande nazobala ye muninga na ngai kala mingi te ata mukolo moko bakoki pe koyeba na bango nzoto batu ya ndenge wana bazali lumière te bako yeba na nzoto te parce que parana na pesi avina yete parana no apesi yo pouvoir teke ozwa mwana na bango bakoyeba na nzoto te na yebi ke mingi likambo yango nde ebebisi ba même batata passer rebelle omona bazo encourager le mal parce que balingi nini batu batonda na l'église na bango soki bakomo landela me ba mariage wana tellement ekozala problématique bakipa yango kuti te likambo na bango ezali yo yaka kaka tondisaka église esili mais ceux qui toquent un vrai mariage, normalement, ndenge nzamba lingi, moi c'est pas la vierge. Ndenge pédan nzamba lingi, moi c'est pas la vierge. Mais, il y a combien de vierges en 7 ans? C'est difficile. Mais ngolo bate que to bala te non to bala mais to bala selon la volonté de Dieu. To bala selon la volonté de Dieu. Les copains mutuna mususu ezali boy. Mutu oyo alandi biso na kati émission oyo ayoki makamnyo stolobi mais lokola ye nanu pasteur na ye atia ye yango te
nyonso oyo yo olobi a rejeté yango aza lumière to lumière te aza lumière te parce que a rejeté Jésus-Christ. Jésus-Christ alobaki très bien soki tolandi na bokebi na Jean 8 12 albi que je suis la lumière du monde. Jésus-Christ a le chemin, la vie et la vérité. Maintenant, yo siko ceux qui ont rejeté yango, donc c'est fini pour toi, c'est fini pour toi. Alors tout ça la nuance, tout ça là véritablement ba lumière, biso ba disciple ya solo. Et puis lumière yango ndena obia dans sa profondeur. Dans sa profondeur, ils ont la lumière. Est-ce que vous séparez ma bena malamu? Est-ce que vous avez éclairé? Vous avez éclairé place batouazala molili yo qui yo éclairé bango, ou guidé bango parce que tu as éclairé, vous avez guidé bango. Est-ce que vous avez marqué époque na yo place yo zali? Est-ce que batou ba yebi ki yo sambelaka? Ou bien yo au batama donc au kanga Bible tient à God, tient une église au sambeli tango bimi au batama. Vous avez marqué époque te. Sikoyo point mususu tolingi toyeba ndeko pense ndenge tozo pusa na maleme na suka ya émission na biso bandeko nyonso oyo yo bazwa ba coup ba déception ya ba pasteur oyo bayaki vraiment kobondela koluka nzambe na mutema mobimba tokoki kotanga ba exemple te po eza ebele ndeko musuna ute kosola na ye mobali na ya za gravement malade na hôpital pasteur moko awa na Congo yebisi tindelanga $500 au moment où mobali azosala te mwasi azosala te bazoko préparer pe rentrée scolaire bato ebele bazolanda biso bakendaka lisusu kosangana na bandeko te parce que bazwa ba déception ya ba pasteur kolandisama na sujet na biso liloba nini oyo ozana yango na egari ya bandeko wana oyo bakutana na baku ya ba faux pasteur. Bon bato wana soki nzamba kosala bango grâce bazolanda biso baolanda biso. En tout cas, na kosenga bango balanda babandi nyonso oyo ezala ba vérité ou réalité balanda babandi yango nyonso parce que nous parlons que de la vérité et ko sunga bango tango ko sunga bango dès même ils vont quitter ba place bazali ba Babylone wana bako quitter place bazali binzambi wana po ti yo zali na poto bazosenga yo ba 500 bazosenga yo boye o prière boye écoutaka boye o prière bona maramba nzambe n'a rien à voir avec l'argent maramba nzambe n'a rien à voir avec babiloko matériel parce que ce qui est là ki ndengwana Jésus-Christ ye moko église na ye ngo za la terrible église ngo za la terrible mais ayaki ye moko même mpunda pamba ya komata bono zo mpunda batu bakanga Jésus-Christ a mpunda te kubono zo mpunda batu bakanga ata mpunda pamba muke Jésus-Christ a ina ngote sumona azaki na ngote. Donc cela veut dire que makambo nzambe n'a rien à voir avec l'argent. Preuve en est que tango Jésus-Christ a bandoté plus de 5000 personnes wana et comment qu'il faut relayer bango albaki na ba disciples qu'est-ce que vous avez ba disciples ba mbongo te et moi na 5 pains na 2 poissons asala kinini wana a multiplier ki yango or na ba tata pasteur na biso lelo ba ba millionnaire basala ba mbongo ebele mais Jésus-Christ botalaka wana mbongo kutezalaki te il fallait a multiplier ba pain wana po batu balia osomona pona kotalisa ke soki makamba mbongo ezalaki na tina pona église normalement Jésus-Christ église ngoza na mbongo ebele mbongo ezana ngo nécessaire na makambo mususu mais ezala pe oyo nzamba pesi yo ezala pe oyo nzamba pesi yo di apesi yo ayebi ke ezana musala moko songolo. Dieu ne peut pas te donner l'argent yo osomba ba bateau ba avion ba nini comme nous voyons des faux passeurs nigériens au moins dans ba jet privé nzambe pena peso mbongo yo somba noka jet privé est-ce que ba avion ici liwana jet privé bien combien ils a combien maintenance nango. Donc maintenant c'est l'homme a atteint un niveau na yebi kututé ce qui combien de fois plus que même bateau Sodome et Gomorrhe. Donc voilà, en tout cas je pense la télévision c'est le temps tout ça pour courir vraiment derrière le temps to commune na biso na suka ya émission je pense to côté le ce qui est déranger vraiment merci mingi po ozwa qui risque ya kolekana na
vérité ou réalité dans l'église avant aux mots de la fin. Nalingi na pambola bana nzambe nyonso o tozali ko soutenir biso dans la prière, pourquoi pas jeter la seule pierre dans cette émission. Voilà. Ya lobaki naye libanga ya monene te aboyi akota na conflit na Jésus-Christ de Nazareth, la pierre angulaire. Donc je vous salue maman Emmanuel Lukoun depuis Angleterre. Pourquoi Angleterre? Car parce que invité au Peto Yambi a outi na mboka ya Angleterre bana nyoso ya nzambe na kati ya Londres ba ville nyoso na Royaume-Uni bozali ya ko pambola mandeko pense. Que Dieu vous bénisse bandeko bazali édifié. Pour résumer dans quelques minutes comme mot de la fin nyoso ortolobi ozana maloba par rapport à sujet na biso. Merci Mingi pour la parole. Ndenge tolobi toujours que bit na biso ezane, bit na biso eza pour éclairer bino. Tout ça lumière qui dit éclairer le bino bozaki na kati ya ténèbres. Bozaki na ba confusion na rasi oyo tolobi awa et esungi bino de façon que bino peut bo rejoindre biso tous à la lokola ba véritable lumière, tous à la lokola les sel de la terre, la lumière du monde. Monde dans la carte il y a système. Lorsqu'on parle du monde, on parle d'un système. Or, pour faire part de un système, il y a monde. Voilà. Il faut séparer na yango. Te expliquer mini. Na yango, bon, comme moi, est-ce que banani bako kokisa biloko parce que bon, bato ba doute ba posa ka toujours ndengo wana. Nani pina ko la selle de la terre, lumière di bon natana biso otorali. La pesi l'exemple ngai moko na sa selle de la terre, na sa lumière du monde. Et puis, tout ça, biso mon côté, ndenge na loba à Kinshasa, ba guerrier basali. En Angleterre aussi, là où na outil, on peut cet exemple, moi c'est la Meje, Chimbalanga, une guerrière. On peut cet exemple, maman Joséphine, une guerrière. Maman Ginette, une guerrière. Papa Didile, un guerrier. Baza, tellement ébélé en Belgique, en France et consort. Donc, Nzambe a assisté une génération qui prêche la vérité dans le monde. Tout ça, puis ce côté congolais. Même les Bazali, Algériens et consorts. Une génération qui prêche la vérité. Vous êtes en l'église de réveil, où on a la vérité, vous êtes la guitare. Et c'est la guitare, tout ça qui est à Babylone, on nous a prêché les mensonges, dimbo offrande. Mais nous, tout parler de la vérité, vous avez la lumière à solo, et celle à solo, oyo bazana noté. Parce que ce qui Jésus-Christ a et vous allez trop tard. Est-ce que vous pouvez vivre sous le contrôle de l'Antéchrist et le véritable diable et vous pouvez vivre au courant de vivre. Et vous nous imposer à vous nous imposer tant que 666 pour prendre place vraiment et communiquer loi une obligation. Est-ce que vous pouvez vraiment alors tellement yo kokate sala nyonso rejoindre biso pour l'enlever pourtant yo enlever c'est fini pour toi pour vivre pour toujours avec Jésus-Christ. Merci mingi en tout cas abino nyonso molandi biso azong sima lobapa ya de Fortune. Merci beaucoup na sepena liloba ya suka oyo ndeko pense mata alobi ete sala nyonso o rejoindre biso, cela veut dire bima na ténèbres longwa libanga oyo ezanga gu koma elenge rejoindre biso na grande famille ya Jésus-Christ de Nazareth. Un grand merci pour vos remarques, vos critiques. Surtout nous bénissons le Seigneur pour na binonyo soba oyo bozali ko finga biso. Gloire et l'honneur soit rendu à mon sponsor officiel Jésus-Christ de Nazareth yemuto à rendre possible émission Yalelo. Et à la manière des hommes, côté réalisation, merci aussi à mon frère Trésor Makanoun Oyo Azalaki Wanana Biso pour que Nanzela ya ba image Oyo Maloba Nanzambe et comme la bino bye bye.